Mbote na balandi nyonso la grande découverte TV. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Actualité bengi biso. Affaire ya Benita. Ya B. Affaire ya B. Abumisa pancha. Asala kiboye. Ba audio ebime ke zongi. Ya B akoma ko vivre na Ramsey. Mais na ko vivre ou a vivre na Ramsey. Est-ce que ya B azala camper? Azalaka na kimia na kati ya libala na ye soi-disant babala na Ramsey. Tomoni awa TikTok, réseaux sociaux eza koyinda YouTube ke ezongi. Affaire oyo bande bandaka. Toyebi affaire ya yabe oyo e bandaka après liwa ya panta e kataka. E katie tofandi avandi mwa kimia e kozonga. Mobali tango aye soi-disant ko chance fille moko boeze mais tout quand ndenge kendaki machin tovandi rando ezongi lisusu ba message ba voice ebimi lisusu eke ezongi kime kokota tovandi e kozonga susu ba secret ko bima ba audio ke ya be abomisa panta eke ezongi mais parmi ba makambo nyonso ekozonga tomoni bandeko mosusu baye bakofinga bakochola bakosala boye e alobi tete Benita aza collègue na bango ya réseaux sociaux alobi ya be aza mutu na biso nga na kotike boye te aza mutu fe kopesa conseil bandeko nanga ya bezwa kiti zwa temps na ovanda ya koyoka era Ramsey akopesa o conseil etanke ndeko na yo ya mobali soko oza na mato ya koyoka oyoki bandeko bolaiki bo partager tolanda era ndenge akopesa ya be conseil voilà toleka Pasteur Aïchassa oyebi pasi ya bakongolais okomisa ngo mateya so vie na yo na ba makubumu nyonso zo na vie okomisa ngo ba conseil nzoka za vécu na yo Benita tais-toi un moment donné tais-toi pour ma bilo ba sourire wana ce sont pas des sourires de joie ni alicho tu n'es pas heureuse ma soeur yoka conseil ngai na lobaki comme par hasard. J'ai dit ça à Karine. Vidéo no sexuelle ibimaki. Ngai mutu na timbela ki nabi Nathalie ebete lindrimba na Ramsès. Je vis dans ses yeux. Moi, je suis un homme. On sait voir un homme qui te kiffe. Owe mbala lingio et là le linaye. Na mbala lingio te eye banaka. La position de Ramsès est une position. Je suis obligé de satisfaire cette femme sexuellement, ça pour autant lier ses émotions dans le plaisir de l'exécution pendant l'acte. Donc, la position à Ramsès, c'est quelqu'un qui te mougou, mais ce n'est pas toi la cible. Azo ciblé la fille la plus sensible. Il était en train de dissimuler. Basi pe basala amo. Planer l'équipe mouné na oko sambali. Et ce soir. Ba dissimula ka ba émotion. Pe moi si mon sousou, so ki monge le ki belé et que mobala nous opese l'engité, elle va pas jouir avant de commencer sec. Soit en ça des choix, soit elle va s'exciter elle-même ou soit elle va repenser à la plus belle personne oyo alukaka oyo azaka sensible en roboulé ira. Yozo bete mandima mais atindi cerveau et là tissu elonga era azo s'exciter yemoko et à ce moment-là elle va jouir. Quand elle azo jouir qu'elle soit fontaine ou pas, kobeta tolo te pechana na bomé lobité pour aboaka, elle a dissimulé l'esprit de quelqu'un d'autre au place à faible. Et c'est ce qui s'est passé dans la vidéo de Benita. Wana bino boki kotala mabela Benita na mutaka la Benita. Ngako natala ki Benita te pona kanga ki miso. Na kini kotala ne attitude ya Ramsès. Sumi Ramsès. Déjà Ramsès a un poli spirituel. Eh Yahweh, est-ce que copie so sauf? Eh Yahweh, ozo tchaba nzembo ya gospel. Ozo un poli spirituel. Quelle sorte de pasteur? Banzembo pesa ka ça.
Voyez bien mot. Je suis désolé pour tout. Désolé. On a ce que ça la bouzoba. Moi ça c'est na kando sengi pardon zoboya mais alimbi sol mobet esko mandrimba. Journée moko ya regret ya bafananga eleki de cas de prison. On a aussi bébé pardonne-moi ne me touche pas. Soko koti ya ekoti kota désolé. Je suis désolé. Bébé désolé. O ngimbi luketu na kati. Puis je suis... On a cambié dans le quai. Tu dis toujours ça, désolé, après tu vas me faire encore du mal. Ah oui. Désolé, mais ma faute. J'avais m'isoler. Ne t'isole pas, reste avec moi. Reste avec moi. Dis-moi, ça fallait. Benita, aux un esprit, moi, on le voit passer la richesse. Au yebi pas si y a Congolais, au commissaire Momatea. Parce que vie na yo, n'a pas ma koubou mounio sous la vie, au commissaire Moba conseil. Nous avons vécu na yo. Benita, tais-toi. À un moment donné. Tais-toi. Pas ma bilo, bah sourire ouana. Ce ne sont pas des sourires de joie, ni à l'icho. Tu n'es pas heureuse, ma soeur. Yoka conseil. Ngai na lobaki comme par hasard. J'ai dit ça à Karine. Vidéo no sexuelle ibimaki. Ngai mutuna timbelaki na obi Nathalie ebete lindrimba na Ramsès. Je vis dans ses yeux. Moi, je suis un homme. On sait voir un homme qui te kiffe. Owe mbala lingio et là le linaye. Na mbala lingio te eye banaka. La position de Ramsès est une position. Je suis obligé de satisfaire cette femme sexuellement. Ça pour autant lier ses émotions dans le plaisir de l'exécution pendant l'acte. Donc, la position de Ramsès, c'est quelqu'un qui te mougou, mais ce n'est pas toi la cible. Azo ciblé la fille la plus sensible. Il était en train de dissimuler. Basi pe basalamu. Planer l'équipe mounena oko sambali. Ezo soit. Ba dissimuler la émotion. Pe moi si mususu, so ki monge l'équipe délai et que mobala nous opese l'engité, elle va pas jouir avant de commencer sec. Soit en ça des choses, soit elle va s'exciter elle-même, ou soit elle va repenser à la plus belle personne. Oyo alukaka oyo sera sensible à rebouler air. Yozo bete mandima mais atindi cerveau et là tissu elonga era azo s'exciter yemoko et à ce moment-là elle va jouir. Quand elle s'est azo jouir qu'elle soit fontaine ou pas, ko beta to le te pechana na bomé lobité pour aboaka, elle a dissimulé l'esprit de quelqu'un d'autre au place à sa faible. Et c'est ce qui s'est passé dans la vidéo de Benita. Wana bino boki kotala mabela Benita na mutakala Benita ngako natala ki Benita te pona kanga ki miso na kine kotala nde attitude ya Ramsès sous Ramsès. Déjà Ramsès a un poli spirituel. Eh Yahweh, est-ce que copie so sauf? Eh Yahweh, aux autres banzembo ya gospel. Aux un poli spirituel. Quelle sorte de pasteur? Banzembo pesa kaposa. Voyez bien mot. Je suis désolé pour tout. Désolé. On a ce que ça la bouzoba. Moi ça c'est na kando sengi pardon zoboya mais alimbi sol mobet esko mandrimba. Journée moko ya regret ya bafananga eleki de cas de prison.